Ils sont bas de soutenir. Tous les commandants de la police d'ici à Kinshasa, Longola Bango, commandant national général Kassongo, Bazali va très très banguini na yo. To elo kale usa salaire, azo mérité ba kangaye. Pour te yene mutu à côté si batouana. Pour protéger batouana. Le chaleur a bêti va passer 6000 balles. Les ali grave. Chaleur azana ina mboko to maka chaleur. Yango président Fati joie décision Longola tous les commandants ya ville à Kinshasa. Commandant na kale le wis, aucun colonel bienvenu. Bango nyos bana Kinshasa. Na mo konza boka songo, baza ba traître. Baza trahir, na minute de la porte de intervention moura. Et quand batouana. Chaleur ena batu na yo wana ba 80 personnes. Ba ko attaquer biso na ngambo wana. Ba ndio beta batu du programme na mabanga biso terminer na ngambo ko total. Si ba penser ba moteur bango 8, des place des ordres de bandeli, pona masase ba nobeta malakata parler du peuple. Les ondes de chaleur na moto ba makambwana, da ba yekuna na batu na yo ba ndio panza ba biro ba batu. Donc ba masase ba ndio beta ba kabimisi munduki. Abeti de ba likolo. De ba landi ya koti zele ya pire kimi na tinela na ki. Ba polisi ba tiki ba ngondi ne ba za ba des ordres na bango. Présentation ma ministre des Affaires sociales mais yako yokamawa pe yako déplorer zali ete désordre que ça concerne ma oyo ba imboka baza ko ebate toza bongo na ba elombe ba élément ba cadre bongo ya UDPS ba wapi baza vraiment ko représenter pe mokonzi ya mboka to ko bango pe bongo baza ba o bazali vraiment lutte ensemble pour ete lelo oyo Congo est vraiment dans état de droit Congo vraiment ça a été démocratie et vraiment est place na yango toza na président awa oza pe mettre avocat oza moko ba o wapi ba bunda tinelo oyo vraiment fatia ko bongo konsipe ya mboka au Congo nini oyo za koleka awa na moment oyo présentation de ba ministre eza ko sala Congo na kati kule ya sala awa toye ko soutenir action ya mokonzi ya mboka Faci Beton tangu tokomi to accompagner ba ministre na biso ya FCC cash au mariage ezali entre FCC na cash kokoma mbala moko ba ministre ndambo bakoti biso tokoti na ba mouvement associatif ezo soutenir parti to yoka awa masasi ezolela bazoyebisa ngai na munoko ya moto a vivre likambo aye awa koyebisa biso na base ya JCT dikofi ya Faci masolo eza boye loba eza ndeni. OK moi moimboka yebisa biso nini oyo eza koleka mona. Merci beaucoup bana mboka ndenge mokonzi lobi awa biso tozalaki na lieu pour passer ba combattant section Kitambo. Je suis le vice-président UDPS Ligue de Jeunes Tshisekedi. Totelemi ko ba militant tozema manzembo militant ya PPRD na kombo ya chaleur abimisi arme abeti masasi tomituni mboka oza ba civil to ba abeti masasi azali soldat soki pas un soldat to pe policier abeti masasi na tina nini moimboka limbola yango tozongisi question wana na bakonzi ya mboka balandela biso elombe wana kombo ya chaleur azali militant ya PPRD baila biso ya rapport de force to basoki azali militaire asokati na ye pe na droit nini bapeti beta masasi en public parce que bato bana kati ya du peuple ya baso ba intérêt ya mboka intérêt ya peuple congolais nemo kozola ki le peuple d'abord mais ya se permettre abeta masasi azali nani OK président ko baksalini pour la likabo yo pe tant que moto pe bibeko ko baksalini pour to na été des eaux de côte awa bilinga on dirait pe perdre na bande ko ba jeune oyo ya une pèse ligi baza comportant na kuna
régime. Tango bino bozalaki na bokonzi boleaki pendant 18 ans. Boderangeaki bino te, bobomaki bacombattant, botiaki bango na bakofre lokola bacongélateur, botongeli bango morgue oyo babengi morgue kimbuta. Ezalaki mpona kotia bacombattant ya liberté mpe ya résistance. Sikoyo Nzambe asinsiste azwi bokonzi apesi le président oyo Nzambe akanaki mpona bato nyonso basepela. Sikoyo bana UDPS baye kosepela mpona kosoutenir mokonzi ya mboka. Koma chaleur mutu abengi chaleur donc mulunge. Ye azali nani chaleur alobi azali militant. Bon soki azali simple militant a se retrouver na revolver lolenge to PGP lolenge nini. La sécurité n'est pas pour la défense de toyebi ke toyoka ete chaleur atambolaka na arme ezali mbala liboso te chaleur atambolaka na arme toyebi te soki azali na autorisation ya koporte arme et puis soki azali na autorisation ya kobanda kotire et s'il a l'autorisation de tirer en public il a eu de quelle autorité? Nous sommes dans un état de droit. Dans l'état de droit, le peuple a droit de manifester ses opinions. Le peuple a droit, les combattants aussi ont droit. Comment est-ce que Chaleur a dit Azali n'est tout simple, Azali soldat, Azali policier pété, Azali moutou ya en RT, Azali même pas président, il y a cellule, il y a IDPS, ni non plus à PPRD, moutou kaka oyo a mesana na muscle. Ndeye wana mais ngenga ya chaleur esili awa bato wana likofi efati yango chaleur asila valeur likofi yango donc chaleur place na lisusu ezali mais tokolinga totia mpe mwa mungo na monoko mwa moke ntango kolobaka ete chaleur esengeli kasi baarme me tomonaka na bamikili ya poto moto nyonso citoyen nyonso atambolaka na arme na ye eza fonctionne peut-être ya kose défendre ya kose protéger. Est-ce que constitution na biso yo etant que moto ya mibeko elobi ete citoyen congolais okoki kotambola na arme to te loba yango na bayiboka bayoko? Je vous dis que dans les pays du nouveau raïs, dans les pays du nouveau raïs, nouveau raïs, d'ailleurs, nouveau raïs, raïs ya sika, raïs fait du mokonzi ya mboka. Donc raïs ya sika ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Grand prêtre de tous les mokonzi ya Kabila. Mokonzi ya bakonzi nyonso ya Kongo. Bakisele lisusu nani? Nani apesi lisusu nchiki? Opitalo fele ayena makambo. Kala mingi telipe soki itana 50. Très bien, koba siko limbola siko ba ya kozwa. Citoyen congolais ko kozwa. Kotambola yango te nini oyo constitution elobi. Kala naza avocat. Je réponds en tant qu'un avocat, un praticien de droit. Ce qui botali na arsenal juridique na bibeko nyonso uta eta belge ti lelo na Congo na biso ba permettant nan ba civil kotambola na arme te. Amen. Pour ya arme par les civils. Il faut civil wana azala d'abord magistrat militaire. Non azala magistrat civil. Bien azala mokonzi azali na ba fonction comme munene o ezo exposé devant l'insécurité. Mais si koyo fali chaleur azali na fonction ni na kati mboko azala fonction tamboko te chaleur azali kuluna chaleur azali kuluna azali bomba azakuluna na mboka ya Félix Antoine Tshisekedi nouveau raïs ya mboka oyo chaleur ifaza la éteint chaleur ifaza la éteint. On a commis téléphone, tu as commis Winda, c'est qu'elle va atteindre. Chaleur doit s'exprimer trop. Dans le fait que trop c'est trop. Trop c'est trop. Chaleur il faut à la éteint. Ok, donc c'est le bilan sur le masolo. Il y a nouveau raïs. Ok. Bon,
raisi. Ok, toyebi ke Faci azali nouveau raisi puisque ntango Kabila ayaki na mboka, ntango azalaki mokonzi ya Congo, tobengaki ye raisi. Raisi eza kaka na Kiswahili, ezoloba te mokonzi ya mboka. Sikoyo Kabila azali lisusu mokonzi ya mboka te, ndenge nini bokokoma kobenga ye raisi? Par contre, nouveau raisi ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Faci Beton. C'est fini. Politika makambo tourmenter bato. Oh raisi veut dire Faci. OK. Tout ce que ça nous siko loba makambo toto ça ko ça na kati ha. Pozo ça na kati kuna création de kozali par rapport ya présentation oyo et ko sala maka le lo sikasko to ça zali banda ya ko sala maka kuna na kati. Bon, merci beaucoup Dodo Moussaou. Yo ozali toyebi ke bino bozali boza ba grand prêtre na monde ya communication. Boza ba grand prêtre na o etali presse. Boyebi boza informé na makambo toye kosala awa. Toye awa koyoka discours ya programme ya gouvernement ya 3e république et il y a 5e président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi na Ilunga Ilukamba. Dès le kotoyeli parce que na kati na biso ba nommé Faci auti konomé ko honorer jeunesse. Faci a honoré jeunesse, mais tozali na le plus jeune ministre de toute la République. Il s'appelle Bunkulu Zola Yves, docteur Bunkulu. Aza le plus jeune ministre, donc jeunesse ezali pendant elengi makasi na o Faci asali konomé même ba jeune pendant ba jeune na gouvernement ba jeune bazali belé o baza ba ministre pour na honorer biso. Dès le kotoyeli gouvernement ils ont en place kala mingi te. Mais au côté la vraiment surtout la bosolo on dirait Faci aza na posa 80 mingi na ba jeune. Est-ce que l'expérience ya ba mikolo wana yazo compter na ngote boni alingi mingi ba jeune peut tout été ba jeune baza ko se représenter baza ko se présenter dans ba institution et ça pour est-ce que vous profiter vraiment d'un mandat na yo. Tala bino bato bosala ka statistique ba journaliste na yebi ko sa enquêteuse na yebi sala statistique na mboka otala balani basé belé c'est la jeunesse. 70% de la population congolaise est constituée de la jeunesse, n'est-ce pas vrai? Mais le lendemain ni yo ko banda ko umba ko kumba ko remorquer ba jeune comme si baza ba obligé de droit. Non. Na mboka nyonso batu bayeba bayekola toyebi ke jeunesse nde azalaka cheville ouvrière. Jeunesse nde ezalaka cheville ouvrière, ceux qui ont négligé jeunesse na makambo sala. Mais siko yo kolonga ndenge ni. Jeunesse nde azali force ya développement. Jeunesse nde azali force intellectuelle. Jeunesse nde azali force politique. Jeunesse nde azali force de mobilisation. Jeunesse nde azali force de soutien. Jeunesse nde azali force de créativité. Jeunesse nde azali kosala ba mouvement nyonso za la tourisme, za la santé, za la nini. C'est la jeunesse qui est au centre. Donc biso tozomona ke Faci aza penda mokonzi oyo RDC uti kozwa oyo azali inspiré di comment travailler. Azui jeunesse, azongiseli jeunesse makambo na bango na maboko na bango. C'est pourquoi il a insisté dans ce gouvernement pour être ba jeune o bazana palais bazala. Maman Dodo Moussaou. Yo ke lo mo na websa yo. Bazolo ba ke ba jeune bazali na expérience te. Kaka ba viende bazali na expérience. N'est-ce pas vrai? Tango bozolo ba bongo. Tala siko malam. Faci azajen to azavie. Azajen to azavie? Azajen. Tala ba mikolo o basala mboka o. Baya ba miloba ke toza na expérience pe toza mikolo baya. Batikala ko rendre ba études primaires même si constitution elobeli yango gratuité. Et senga ki jeune oyo azali président réel, pe président idéal. Président idéal lelo ezali Faci. Apesi Faci apesi ordre lobi nayoka te ti ba église catholique batosi. Na uti ko inscrire bana na ngai nyonso ya ofele à cause ya bokonzi ya Faci to betela Faci maboko. Awa Faci aye
mibale ezali awa kaka ntango faci azali eske ozomona esu makambo ya manduki pambapamba na mboko faci depuis aye oyoki tribalisme na mboka oyo depuis faci aye oyoki lisusu bakoteri na mboka oyo mais faci nde président idéal azongiseli bagene makambo na maboko biso mpe faut soutenir mokonzi faci yango tozoloba juste te aza yango juste te lobana toyoka betana bakisa babi président ya libanga nde makambo président faci babi ye nde moto yene makambo nani ayena makambo faci nde ayena makambo nani osala makambo faci nde asala makambo bapase ezongi ayena makambo faci nde ayena hôpital ozomi ofele apesi makambo faci nde ayena nzela yango oyo si babongisa apesi makambo faci nde oya 3 fois na journée ezongi ayena makambo faci nde ayena soki mama liboso na moni misabi mama mibale liboso na pesi ebango na nsima mokongo jiseta sibeli blok ata koyiba mbongo na kese ya leta blok antivalere na mboka mokonzi blok ata kotanga kombo mokonzi na mabe blok yo nani apesi makambo nani oyo azongisi makambo matondo mingi mbote mpe tolobi bobeta maboko makasi mpona tokema liboso na moni